Boss Maurice Premier, Diego Cao, les bâtons de Moïse. Mwasika. Bon journaliste boss. Diego Cao na bango, Maurice Premier Mukulu, journaliste boss na kati ya Kongo ya Sika. Na Kongo ya Sika, na leli yango Kongo ya Sika. Wow. Kongo ya Sika. Kongo ya Sika. Kongo ya Sika. Très fort. Babi moi mobali o papa o tonton o bakombo nyonso na opesa ye ndika na lobaka Maurice Premier Kongo bakongo zango babi Kongo ya Sika .com Kongo ya Sika ya Maurice Premier. Monsieur, décalez-vous s'il vous plaît, merci. Ah oui, à place l'église, la Madeleine, place église, la rond-point on a. En face, c'est un magasin Kenzo. Tout le peloton. Le peloton. Pour camion va CRS Moussou Tondiawa, au moins 10 Kotoyo, la place c'est à Madeleine, la place c'est à Rompoyana église. Donc, éviter de comprendre ma cambote. Donc, de comprendre ma cambote. Nana qui n'a pas eu le magasin, la biloko n'a pas eu. Comment vous voulez m'accompagner ça? Le combattant va dans la photo. Il y a Nino et presse. Donc le combattant va dans la cima. Bon, il y a un yemba. Le calot. Donc Bambila va tourner dans la cima nanga au sécurité. La batterie est comme une souka, donc il faut que nous quick tomato, il faut charger encore. Après on va continuer. Embouteillage moi mon nez ça la mieux. Va combattre va tondi dans sima kiosque. Donc qu'est-ce qu'on devait barrer ma combattant va tondi wana na ba CRS. Donc va longue côté Olympia, aye na place senga gite, manini fait kozala na place église awa. Donc va camion va CRS, ça na compté ngo ils ont 22 camions déjà ils allaient awa la CRS. Donc na Olympia na awa la place ya l'église. Donc ils ont ruinda. Petit na biso moko azana kati ona ba CRS. Donc petit na biso moko donc ande kono biso ba ebiye. Donc on va sola ki na ndinga. Donc tu vas na bana biso ba kota na misalo donc na sepeli tango asoli na ndinga asololi. Na ebite soka zali abraza ou bien king. Kwa soli vraiment ndingo ya biso vraiment. Soit ya braza soit ya biso na ebite. Ndia solo ndinga vraiment ya kitoko. Aza parmi ba CRS bazali awa. Donc
d'abord omona na mosika wana bakombata batondi na nsima wana ebele ba-CRS babloke bango bakokatisa bango mpo baya na place l'église ndenge eyalaki prévu. nayebi te soki vraimen héritier akobeta concert vraimen ndenge na omona eya na 90 déjà passé je préfère koannule na bato ya quartier déjà babaye déjà bakomi kobaye bacommerce na bango etekami te lelo suite ya makambo en plus concert à moi donc ebomi bacommerça lelo en plus samedi nde place bacommerça bateka donc eza ya koyinda mabe ya mabe. Donc bakombata chance bayaki avant so bayaki avant te elingi ezala mwa calme donc bakombata bayalaki awa bana midi mponga nalaki awa na masolo na nga mosusu awa donc nalaki masolo na ngai na bamagasin awa kotala babiloko bilamba nakutani mpe na baevenema awa. eza koyinga kosakana te omona liboso na nga bakomata babeni bakokatisa bango prince sope baobima bango na ndenge nini nayebi te. Papier crayon. Papier crayon. nyonso na koyeba te kasi mpo na concert héritier vraimen na koyeba te makambo nini nango na okomprendre te soki mpe ya vraimen makambo mpo na concert ka héritier na tomona makambo boye te parce que batoni ebele na bambila civile tu basopani awa. Les concerts, c'est tout. Nous appelons bien que vous êtes nos chefs. Nous, on casse bien. Arrêtez de nous bousiller. Nous, nous sommes pas nous, on ne va pas casser. On n'a pas ni à ni quoi. Monsieur, vous êtes là, vous êtes là. Moi, j'attends mes enfants ici. Non, j'attends de l'autre côté des barrières. On avance. Juste avant de café le colis, donc batterie comme na suka donc il faut la recharger pour na recharger la pique to na mardo et puis la ozonga